Nangana pesa ka conseil moko. Oui, na monde toza lelo eza monde moko pena c'est difficile pour pesa confiance et pas moto pardon. It's very hard to trust the person, to trust people. Oko solola na moto, ozwe bate soko solola na ye. Des fois toza na poso solola. Mais ozozanga moto solola na ye parce que ebite so moto wana azo ko enregistrer yo. Donc bat ba comment vivre na bato dans le sens que donc na temps na yo ya pasi to ya faiblesse azo ko enregistrer azo ko solola na ye azo ko enregistrer yo pour lobby a combattre yo a benga ngo matière. Est-ce que vraiment no ezalaka? Des fois on a besoin de sa thérapie. Thérapie eza vendre zo solola ozoloba mais olobe pas nani tamusu mtana mbongo te donc no futa ba séance wana ba pesa mso confiance abina solola mais ko solola muto solola muto wana a enregistré pour le beza matière na ye ya ko détruire yo ya ko bimisa ba vidéo ba audio na ba réseaux sociaux. C'est vraiment passe. Eza vraiment passe. Na profiter na pe sa félicitation na sœur Bénédicte na pasteur Odon Wanga. Mokile loba kaka. So bokomi personnage public et sili. Donc mokile loba kaka. Donc attends tozali muto bala na kimia za sauté. Eza passé. Mama Bénédicte tala nzambe ndenga omemayo. Iso koti na kati. Tala nzambe ndenga komemayo. Kanga ka matoi. Mikolo kola na réseaux sociaux des réseaux sociaux kanga ngo. Okangi ngo nanu o concentré parce que ebeli so liboma. Ebeli ememola ba stress ebeli. Donc c'est ça. Vérité. Yo moko vivre ngo na futur. Nzambe, sans nzambe na kati ya relation na yo. Donc nenga kana profiter na pesa conseil mukie nzambe apambola yo. Yeba nani okendo solola na ye, yeba nani okendo betela ye problème na yo. C'est ça. Merci.